Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Voilà, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Na balandinion sur BBC Mpoi TV, bonjour, bonsoir. Ici que les bino partout dans le monde, ticket nzambe nanga pambola bino, nzambe nanga amona bino lelo toza dimanche bandeko, na banda utana, na banda kende église, wana ezaki nazuke nanga église. Alors kota aimer partager, shalom shalom famille Bota focus. La Chine, on est toujours ensemble. Mikolo Penza, Tozo Kokate, bébé Henrietta, Mwana Mokwa Mayele. Voilà, on est ensemble, le Péchalov, toujours. Voilà, bandeko, likambango to baki to sauter yango na no me mati réseau kota kaka o il faut ka to ya kosa ki moi Congo sanda na makambango ya liwa ya Jani. Batu ba telemi soit disant il faut ka ba ça la marche parce que ba moni que non. Batu o ba délégué qui pona makambo ya kokende kotala ce qui autopsie ya Jani ba yeli bango vraiment vraie version te o bango ba bana kozela. Alors balobi ebembe ya ndeko na bango kozonga na Congo bongo te tant que bango nyonso ba yebi que non liwa ya ndeko eutaki na maboko ya mwasi o eza la brine. Voilà, bango pona bango je sais pas ce que bazolinga ba yebisa bango que non peut-être ba betaki et tout. Ata ce qui résultat ebimaki bongo net na minute ce qui résultat ebimaki bongo. Et ou encore ce qui bino bomoni déjà que non suspect moko eza wana que non ba bimisi vraiment résultat bien te bomoni que non suspect moko eza wana. Alors allez-y comprendre que non peut-être ba bomi moto na minute ou peut-être enani ebembezo ngana na Congo et apprendre des vérités koya ko bima après. Ah baba te la toujours mili moi bateau. Ce qui bino déjà bomoni que non suspect moko eza wana allez-y comprendre que autopsie et si ba résultat moko boye o eza vraiment bien te. Et le monsieur oyo bazolo ba soki ange yango wana zaki soki mobali ya la brine bandeko il paraîtrait le monsieur aza ya kobatama. Siko nazo mituna ye muto amakasi abatami nini? Abatami nini soki ayebi que non asali pe mabete. Et laissez-moi vous informer que bandeko le monsieur kaka ndenge tozomona na ba photo wana nzoto mike mwa pembe balobi aza mwana mukete a mukolo akoza ata mukolo ata ya jenu baza ba âge moko il est de cinquantaine aussi o angela tozomona na ba photo wana peut-être tolo baza mwana muke il paraîtrait azani mwana mukete azande mukolo azana ba 50 quelque et puis il paraîtrait azalaka joueur comme pour dire que non azana corps il y a sport. Ce qui a bêta qui a Janina ngana bino to ebite kane tozoka ke ba swanaki suspect moko ezawana soki ba telemeli qui soit disant que non résultat suspect moko ezawana ba résultat ba pesi autopsie ba monango normal te c'est-à-dire que non bango pe ba bateli communauté la vérité o ba moni kuna allez-y comprendre peut-être bozela mais ba to balobi jaja ekoki koleka bongo te ba ça marche tina ndaku ya la brine pona koloba la brine est assassin. Bane on a eu appel na place o batu o ba travailler ba na ko travailler na ange na musala na bango. Lorsque tour aliboso bima kawana ya nani la brine a bengana ka Jani akimaka na musala na minute wana akimaka ta ba 10 jours abando mona na musala te ange wana na a makambo ebimi boye asake ko batama. Maintenant, nous devons comprendre si y a un jazan à problème à qui melini. Il devait se donc il fallait donc à se porter garant ou encore à bimaz à l'aise. C'est-à-dire que non, oh babandai ko ça les araki mabe. Nous devons comprendre bandeko. Nous devons comprendre. Batu balobi ya Jani il fallait tika zonga ki sous et pas la brine dingeni. La brine ya lobaki que non, azalaki na place à ko foutela te asenga kinga yangwana na zongisa ki a. Mais ndeko moko ba audio yango nezo bima kuna ndeko moko alobi ke non la brine muto abenga ki soit disant que non ya zo kende na ye ko bota aya po ya ko tala bana na ye
azwaki kaka moto ya mosala ayebaki déjà faiblesse ya Jani. Jani mpe ndenge ayoki mpo na bana yango bamama mosusu bandeko mosusu basaki analyse lobi bazolobake non Jani kokufa akufeli mpo na bana na ye po soki azongaka te kokende kobatela bana peut-être oyo nyonso elingi ozala te. Bandeko tosolola bien ange wana na miniti oyo aza wapi nasololi na bandeko mosusu na poto kuna balobi non ange wana aza na danger moko pas comme possible eza kaka bacomédien te bato ebele déjà basi basible ye siko ntango place ake kobatama na kobatama jusqu'à quand parce que eza histoire moko etikali libela ya libela mais ça fait très mal ya lorsque tozomona congolais makambo eza vraiment que non ezomona na que non mabe eza bolinga susu bosala nini bofinika nga na omona place oyo bolinga kofinika makambo te parce que tomona toyoki ba audio ebimi na soni. La Brine elle est en train d'expliquer soit disant que non ya Jani nzoto na ya mibali je m'excuse donc abane suko fonctionner te ye la Brine azana no mwana muke azana no na besoin ya nzoto ya Jani abane suko koka makambo te. Bandeko toyebaka basi ou encore toyebaka conjoint na yo oyo kosala na ye okovanda na ye vi na yo mobimba nayoki pasi ya audio wana mutema esalinga pasi na leli lorsque nayoki audio wana ndeko moko azoloba ya mobali soki abudaki la Brine atelemisi alobi ozobude po nini tala ngai ifo na yebiso ka vérité ndeko no ndenge eza wana asalaka so eloko moko te nzoto oyo boye nga nazala no mwana muke ifo na jouir et tout bandeko ça fait mal mutu oyo akoboma yo koyeba ye te soki ye Jani azalaki mutu moko oyo azalaki na maladie abanda maladie avant ta na Congo je ne pense pas que non la Brine nga ndima ovanda na ye tango babandaki na la Brine le monsieur il était 100% well bien abanda ko fonctionner le quoi mobali nyonso bandeko kindoki ezelo mo mabe au détruire mutu nzoto nyonso détruire raison yo moni ya kopesa eza kaka posa ya nzoto ya koloba ke non a fonctionnaka lisusu te nga nazala no mwana muke il faut na jouir yango na yebisaki kosimba te abima luka place na ye et ya Jani alobaki présentement nazala na mbongo te pona luka place alors pesa nga temps yaya baloba conseil mari pour le meilleur et pour le pire attaque non bango babala na kité yaya eza na mabala mususu yaya kato fanda ebeti 10 ans 15 ans à la fin des comptes babala ni ou encore à la fin des comptes babala ni te mais bakundani pe ça prouve que non la fille n'a évité ce que c'est asa démon en personne donc oyo ko mona ta ka mobali o baby si biloko nyonso ya nzoto otiki epave nga kutuna basi oyo bayaka kopesa raison ya koloba ke non na bimaki po mobali azo pesa nga boye bien te mobali azo fonctionner te na trouvaka basi na baza ba démon moi si oki osunga mobali no na ba prière moi si oki okota bosali osungi mobali na yo la Brine abandaki na ya Jani azaki maladie te poso ki ya Jani azaki na ba faiblesse belé alinga bota bana na mibale te alors yango ngai ne naza boye naza aussi convaincu que non la mort de notre artiste la Brine naza na kati lelo audio yango na ebimi et comme que non zoto ebane suko fonctionner te ba maladie belé ye moko la Brine alobaki yango na audio wana mususu akolobaki na koma kine na ba maladie belé donc tu as voulu otiki muto silicier ti okotisie na se mabele mais soko zaki na besoin na yete yaya soko zaki na besoin na yete yeswe so tiki ata mutu kasi parce que eza na bato balingai ba supporter na maladie wana bazar yo kokaki no ko supporter yete mais eza basi mususu yaya moi je sais moi sina mobali bavandi babotaka te mutu aza na problème eza mobali mais fille aboyi na yeke no abima libanda aza kaka na mobali na wana et comme on dirait kulusu na ya memi aoki ko tromper ni mobali na parce que balinganaka on se marie balinganaka bazo surmonter kuwa na bango nyonso mibali nga esala nga pasi ya komona basi na babimaka est-ce que vie ya relation za kaka sexe nga nazo tuna nano nazo tuna parce que I don't know really esali pasi ya audio wana ya koyoka
na famille yango ya Jani pe ko sepela te ya koyoka ke non Jani nzoka akomaki déjà épave biloko nzoto ebandaki su kosala te yango peut-être soki pe ba donc toloba akomaki inapte oki otindike boya kwei Ange wana il est sportif aza joueur soki asalaki siko nga nazomituna ye Ange akimi aki kobatama mpona nini po soki nga na place ya Ange nakokima te nabomi mutu te nasali mutu te. Allez-y comprendre que lorsque le monsieur abîmé aki kobatama c'est-à-dire que non il reconnaît que mabe eza mabe eloko eleki wana tosaka analyse hein tosaka analyse famille libota bo aimer bo partager la Chine on est ensemble bo aimer bo partager na ba toujours que non numéro na biso ezala wana oza besoin obenga mama BBC obengi oza na besoin peut-être ya koloba que non mama BBC place na lobaki bongo place lobaki na eza bongo te eza bo opesi ka biso matière nga na tanga ba komba ba tout moi j'utilise plus ma tête. Alors biso to na réseaux sociaux pour na ko détruire ba tout ou encore pour na ko finga ko non ça la analyse dans la kolana na ba audio o ebimi awa na ba pokwa awa ba audio wana vraiment na yoki nzoto malili lelo ekomi ya Janine nzoto ne nyonso ba neko sa esute. Si je comprends bien déjà la brina boka ki angoka après le lendemain tant Jani akufa ki tant vidéo ou encore audio o ebimaki ya o bazo solola na Irene Masiandoki alobaki nini akomaki na ba maladi na ebele yoka ninga zoloba. Mais ndeko eza pe message moko nazo lancer ndeko mwasi ndeko mobali soki ovandi ndeko mwasi na tolobela nano ndeko mwasi parce que mwasi nda amemi mobali tina sa mabele soki ovandi na mobali omoni ke nozo sepela su na mobali ote kolinga te osala bêtise na miso na ye parce que eza na point moko bo eza na ndeko moko mwasi oyo akosupporter na oyo boy ko supporter parce que bande lorsque omonaki ba maladie wana te. Mais ça na quoi moko boye na mutu moko oya kondima ye na maladie wana pe asungi ye. Alors carrément ole oye komeli la brina memi mututi na sa mabele c'est pas bien. Bande ko linga kate na vie na yo. Bala liselo likamba munene o lokwa ilale la brina ko ba non yenda abomi la abomi Jani. Vie na ye mobimba na nzambe te vie na ye mobimba. E kozala misère lobakaka mawa ya nzambe. Lobakaka mawa ya nzambe bandeko. Mawa ya nzambe miséricorde ya nzambe likolo na et puis pozwa miséricorde ya nzambe tu dois d'abord reconnaître pe ba mabe wana komi kolelela ngo komi kolelela nde nzamba okyo longolango na ba tetite so nazo mona ya labrino oyo mwana mwasi ngana ezolekela nga ba bêtise nazo mona ba makambo to yambi ba pele belé. Il y a des relations, il y a des mabala, il y a des Congolaises qui se comporter na poto. Ça fait très mal. Et ça, occasion, il y a des messages, il y a des conseils. Bandeko, siècle haut, tu as un lelo. Et ça, siècle, il y a un RRT. Et ça, siècle, il y a un tolukelo nyanzambe, toluka bokonzia likolo. To comme na réflexion ana ya koloba ke non na tiana no barrière na ko sala mutu mabe na sala nano eloko moko boye o ko sepelisa nzambe ou soit o luke longi ya nzambe o boyi mabe bande ko ça fait très mal na landi ya Gabi alobi Jani akufi buzoba na ye moko soki atikaka labrine basi bazé belé. Donc, il y a Sami Mokila, il y a vendre na Ville Arène. Ville Arène, on dirait que na Congo, na biso na meneti na Lubumbashi. J'ai ma famille là-bas. Il y a Makila Penza, na Reine. Ani basi baza koto yo. Yangwana po na ngana olo wakaka, il y a eu une main noire. En voutme zaki makasi. Na ba kote nyonso mibale. Yango biso basi bandeko. Makamususu oso yezo komelo na vie. Total yango ka na misu. Charnel te total ango pe na miso a molimo mama yo ndefo tele manama bondeli na kati ya ndako bon na yebite esa kapasi ya komona engambe mutu ndenge azalaki Jani ba mao bazaki ne besoin ba Sylvie Faye bazaki ne besoin peut-être on a ba Viviane bazaki ne besoin da ba misusu kutu o to yebite parce qu'il a besoin toujours ya Jani. Il fallait tout tika ya telengana.
o lâché ataye mutu mususu alokota ye tomonaka ye asepelisa biso mais ya komema mutu tina sa mabele. Allez-y comprendre bandeko. Ange wana soki ayebi ke non aza na mabete akimeli nini. Nous devons comprendre. Pour ceux qui oyebi likambo te okima te, soki oyebi likambo te okokima te, okotelema tu te défends. Maintenant ye kokima wana bandeko. Alors tout le bango ke non, il est conscient que ba ke non. Nga peza naza auteur. Ya liwa jo oyo. Est-ce que bolingi ka to bana opesa bino ba indice nyonso? To ki opesa ba indice nyonso tout hein? Makambo liwa ya Jani. Eza blanc sur noir ou encore noir sur blanc. Makambo ya liwa ya Jani. Et loko ezo lekelaka biso nyonso ezalaki nini oyo ekangaki ye. Soki toyebi to tuna azokende azozonga nde place otokotala na misu ya molimo ya koloba keno il y a eu une main noire oyo ya mvutaki Jani. Bana ya Labrine baza bana ya liboso ya Jani na vite. Bana ya Jani baza Jani azana bana ya ebele déjà satikaki na Congo. Natalaki na mona ki mwana na ya mwasi. Comme pour dire que non, quand nenga sundo la tika na no bana wana ko sunda c'est trop dur parce que kenai pona ko luka pona bana na poto kuna. Quand nenga tika bana wana abimi ay ko luka na poto. Il pouvait aussi peka ko tika bana na la brine à quelle ville mususu pona ko luka. Lokola bana ko kokelo ko wana te, allez-y comprendre tout à la kana miso moli musikoyo. Pour ceux qui ezaka bana baza bana liboso te. Bana ya Labrine baza bana liboso te et pas Jani. Awa bandeko na ye bakoyoka famille ekoyoka ba audio bimi kuna soi-disant Jani nzoto ne bana su côté les maté Jani ba malade ezaki kili Jani amana su ko satisfaire Labrine te bino basi o bovanda na mibali na kati ya ndako moni ke no bovandi déjà ba ane ebele bovandi déjà plus de 5 ans na mutu aye kokoma maladi na misu na yo lokola komi maladi na misu na yo ye biloko nini nyonso nzoto ebebi ezo fonctionner isusu te ekomi occasion na koya na analyse ya likambo wana parce que eza soni ya mwasi. Yango zomona mibali mususu ti lelo bazoboya na bango ko bala pona nini pona ba comportement mususu. Donc yo ozosala oza ba comportement na o mabe réputation wana eke bébé seli batu nyonso ba fille ebele pe bakomi ko tula pona nini bazozwa bino kaka na image moko ya mabe. Or ba innocente pe baza baza pe sérieuse baza mais tellement tout ya basi ya mitema mabe ya ba basala kinduma bazo faire menacer mibali ba vie vraiment mabe. Et baby ça, confiance na mibali mususu. Bande ko bo aimer bo partager, on est ensemble toujours solo la moi muke na bino. Na oki pasi. Engambe alali. Audio bimi. La blina akeko solo la na mutu. Po ba boudeye, ba moni na mobali mususu ba boudeye. Ko boudé ngai te, tala makambo ezabui. Ngana zana nous gêne. Il faut na jouir. Ndeko na yo mobali. Nzoto sala ka lisusu te. Oyo boye. Soki déjà mobali sa komi na étape wana. Mobali nyonso o aza déjà affaibli na maladie. Akomaka inapte automatiquement. Alors soki ange wana beta ki eloko parce que aza sportif. Abeta abale. Alors, bandeko balobi ba osa nini? Ba osa marche. Balobi ba osa marche. Parce que ba o ba déléga ki bango ba landela makamba autopsie, ba eli bango vraie version te. Alors congolais pe ndenge za na problème moko ya réflexion, il faut mutu mususu nda réfléchir na place na ye. C'est simple ya ko comprendre que non, ce qui bomoni suspect moko boye na ba résultat, allez-y comprendre ya koloba ke, c'est-à-dire il y a quelque chose de mauvais. Il faut battre la mité maintenant milimo ya bato na miniti oyo. Famille kuna bazana kimia te ba perdre ba oba na bango na famille. Bana bazali. Ça fait très mal donc na bana bakoyoka loko réseaux sociaux ya communauté congolaise oyo na yebité.
bana bakoyoka ke non nzoka papa ndenge azalaki wana papa banesi kofonctionne te. La brine. Maman, tout se paie ici-bas. La brine. Ndeko nanga mwasi. Opesi somo. Ngai na ovanda histoire oyo elekelanga na oloba. Est-ce que la brine aza mutu normal? Maman, tout se paie ici-bas. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Je sais, nenge bandeko musu bazotelema basala marche. Baope bazoboma moto, tokoki pe ko attaquer bango te ya koloba pourquoi bozoboma moto? Boye. Boza pe na mboka mopaya bandeko. Ba réalité zebele parce que na makambo oyo ya la brine. Eza na ba risque ya bato mususu pe babotola bango ba document. Eza na ba risque ya makambo ebele ya bato mususu esa nini ebeba. Kolanda na ba réalité ya ba situation. Poso balobi ba banda kolanda moko. Eza kabino communauté congolaise ne boko sambwa lisusu na poto kuna. Mindele bako timba ba makambo na bino ba génion so bosala peut-être pour na ba document. Alors lorsque pe bango na ngambu na bango bazo calmer situation bino bo mona ngo eza suspect moko. Peut-être ba utiliser ki mukolo eza mboka mupaya. Tout se paie ici-bas. Ce qui la brine ne muto abomi. Parce que nenge histoire ezo kende. Ezo sonné ezata à côté pâté. C'est la brine qui a fait ça. Nga kutu nazu appel yaba o ba travailler ba travailler na anjuana. Ba bi bo moneka ba photo na nde bo moni wana taza mukolo. Mukolo, il est de 50 quelques, azana ba 50 quelques. Anjuana aza mwana mukete puis il est sportif et puis abeta abali. Abane obeta abali, je sais pas anjuana so ka satiki. Boso comprendre. Si quoi azo kene ko bata ma pona nini? Ezaka ba comédien te. Eza ba to ebele ba olukise ba se ba kaneli et bazo confirmer ngo bien que non, il sera tué aussi ba osale mabe. Ba ko sala ye mabe. C'est-à-dire que na yena na la brine ba yebi que no ba sala ki mabe. Sikoyo ataye anjwana azana la brine. Tozuna no anjana to chena no mupanzi. La brine, valeur à moi c'est zawapi. Tu as maltraité ton soi-disant peut-être papa Bana. Parce que nous autres bandés sous salate. En oubliant que non, tant que bobanda, nous autres on est qui bien. Tu étais là. Yondo zaki mieux placé. Yakoyeba ko surmonter ba maladie à vie Jani. Oyeba ki déjà réalité à makamba ba document. Ça fait mal yaba année belo yaba nek asali na mboka wana. Et chose grave to mona ba révéler nga sous lika mususu ya koloba ke non. To mona ki soki papa lycéen wana o ya Londres abimaki alobi ke non. Yende akotisa ki la brine jusque na France. Mais to yebi pe ke non, ya Jani muto abane otindele mbongo pe na Turquie akotisa ye ti na France. Ba émission eza o ya Jani yemoko bazo poser question. Petite sœur azaki akangama ki na Turquie. Alors natindika na sungi petite sœur akota ba mboko yo. Na sali mabe wana petite sœur. Donc to mona to yoka ya Jani aloba bongo. Et ce qui to lobi to comprendre makambango, c'est-à-dire que non, la brine na Turquie na ya Jani pardon, na papa lycéen wana o ya Londres abane ko zo ba mbongo na bango nyonso na Turquie. Parce que je ne pense pas ya Jani akoyaka kaloba ke non na mandai ko tinda mbongo nga mutu biso nyonso to yebi ke non ya Jani mutu tindele mbongo po akotisa na nini na France. Lycéen na papa lycéen na pa bima ki pe alobi ke ye pa bandeko ni. Alors allez-y comprendre que non la comportement la brine ndenge tozomona abandeko lia bango nyonso mbongo. Et voilà. Toroki kolobate ke non Mowei azaki na il était entre personnes bien non, il a aussi ses défauts. Atambola ki pe mabe. Bandeko na loba ngo toujours. Mutu soki azana mabe na ye. Botika nzambe ye moko a s'en charger na ye. Kolinga te na mabe ya muninga ou bien na kanda oyo za olati po na muninga o mema mututi na sa mabele, c'est pas bien. C'est pas bien mutu oyo alongola ka mutu na sa mabele ou bien ba comportement o eleki na vie ya Jani po na la brine. Atala ya Jani ngo azaki na mabe.
Mais allez-y comprendre, il avait toujours l'amour. Peut-être il y a l'abri, non, 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 il l'abri, à la fin des comptes, il fallait réfléchir à lui. Non. Coin oyo, et ça na coin moko boy mutu moko ki ozoaye, ba vandi na bango. Mobali atulaka te biso basinde totulaka. Mobali atulaka te biso basinde totulaka. Il fallait tika ta ya Jani azala envie a telengana ta na ba chambre ya batu mususu nenga zo telengana, ba parents na ye, bana na ye ba keno papa na biso azalaka. Tu n'as même pas pu voir l'amour oyo Jani azaki nangona mwana nwana Victoriane otozo ka keno, elle était la fille à papa. Donc tu as même perdu vision wana ya koloba keno mwana oyo ya Jani Victoriane oyo aza vraiment la fille à papa. Donc olongoli yango kutozaki ata na somo te ya keno intimité oyo ezalaki entre papa na mwana na ye ya mwasi. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Biso ba parents to vandaka neti mwana nga mobali azalaka. Soki to tike na ndako to bimi, soki na ntozongi te akolala te. Soki atikali na papa na yenga na bimi, papa na ye akozala à l'aise te, akoloba kaka ani di mami, azana besoin mama na ye. Papa na ye pa yebi valeur au mwana aligela. Donc ayebi grandeur o ayebi bolingo mwana zala ngo pa mama na ye. Nazaka e moko so na bimi na voyager. Ya tika la mal à l'aise parce que mwana ko tika o mal à l'aise. Mais soki pe to vandi na mwana papa na zate abando checker air. Abando checker air. Papa dedi azawapi. Tout ça je dis ça pourquoi? Natala kana vandi bona biso ki lelo papa na zate. Et souka ndeni nzambe batela biso to yeba oboko la bana oyo. C'est ça une mère. Nzambe batelanga pona bana nanga. Nzambe na lingi te keno papa mususu aboko elanga mwana ou encore maman mususu aboko elanga mwana. Mais le quoi l'abri na ebité soki aza mutu moko botama na ebité sans cœur. Bandeko bo aimer bo partager. Ba audio ngone za milai. Mabe. Lelo sous famille ekoyoka keno zoka nzoto nyuso bande suko sala te. Ça fait mal. Bandeko bo aimer bo partager numéro na biso zawana, oza besoin ko benga abengi. Oza besoin ko benga abengi. Oza na matière na ningi mama bebe sendengo sololaka, zona no analyse, zona no likambo lo belango. Biso to kinara bongo. Conseil ebele. Ça fait mal. Ya batu nyonso balobi ki non mwana déjà bana ko kende na école, bana ko kende ko reporter makambo papa na une école. Nzambe pa batela ko ka mwana ngo, maman na yatikala ko sala ye mabete. Donc tu n'as pas pu ko tala ta amour ezaki na mwana no ya mwasi oboti pendant 9 mois. Mwana no ya mwasi otali amour ezaki na ngona papa na bandeko amour abana et pas ba parents ou encore amour ya mwana et pas papa. Soki yo maman boza na problème na papa, bana ba ozongisa bino. Soki boza na ba sens ki bo moto, humanisme boza na bonzambe na kati na bino otala mwana lingi papa na mingi nakabwana papa ne poani lorsque na okabwana papa na ko handicapé via mwana vi na ye mobimba tana kozwa mobali mususu ya bana ba sangisa sous ba parents. Lorsque tu vois une femme ozoye ba capacité parce que to yoki ango keno il arrivait des fois mwana na Victoria na baneko kene kolala na chambre kuna papa na baneko futela tala affection azalaki nango na mwana na ye. Et bien, ils ont sorti qui sans qui moto te, sans qui moto ben aux alatate. Ça fait mal. Ben ils ont aimé beau partager. Ba oba se accueilli, famille et perdre communauté congolaise tout raté artiste moko oyo ozo ka ba témoignage na ye nzoka ndenga se ki saka batu. C'est un type oyo bana ne pe kolobate, mutu moko ayo kakane batu soni, ya keno bo vandi na ye boye. Kaka bo poser question. Bon, Tokyo le bateka que non parce que mon toaku fin da komi bien, il a ses défauts. Ba défaut na ye, ko tambola ne ya mabe, eza biso nde toko juger ete, eza biso toko condamner ete. Nzambi. Alors le kola pe batu mususu bazole la balobi que non anyo kwa mi mingi akende kako paiement. Bandeko ça fait mal. Et ça li passe. Et ça li vraiment passe. Les femmes, ceux qui nous ont mobile les autres les maïsouté, biloko nous autres mobile les autres ça sauté,
eza raison ya yo kobima libanda kibondumba kibubula kibondoki maintenant jouir yango sikoyo akufi jouir yango sikoyo bien na anjango ye wana saki kobatama abatami po nini abatami po na nini donc ba conscience na bino bozo sala makambo bozo yeba keno o eza mabe mais bozo continuer na osala yango makala moto sur vous. Voilà bandeko, na komi ko chiter vraiment. Je crois que non na lobby vraiment ya ebele, mais to kozonga parce que ba audio ezebele ya ebele plus d'une heure ya ba audio. Na zui kaka o ya koloba que non. Gianni il était déjà impuissant. Zoto ne bane suko salate. La brine ye moko koma kolobela batu bongo. Bo silikate so bo moninga na mobali. Nazana no jeune. Il faut na jouir. Ndeko na bino. Biloko nzoto etelema esute. Na bangi mokili. Eza na mibali mususu bavandi na basi na ndako mobali atelemaka te nzambe na ngai secret ya mwasi. Mwasi kutu amemina ekulusu ba okanisonire yende abotaka te nzoka mobali na kangi masolo akangi. Avandi na ekaka. La brine. Etea. Voilà la grande famille. Je vous aime bien. Toza dimanche. Et ngela monabino nyonso. Je vous aime. Tokutani. Prochainement. Ba bisous. Bye bye. Shalom. Famille Libota. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.